MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bien certainement, moi je vais bien. Dossier Uvira. Uvira tombé depuis je crois 2 jours. Toujours à maquiller dans les réseaux sociaux. Uvira tombé. TV5 et le bio. Dans mon vidéo, moi, je fais tomboka à l'objet que les États-Unis faut pas censurer mais parce qu'ils ont respecté Malobaya. Ce qui a pas accordé. Ah, Mboka Congo, oui, il est allé minois. C'est ça. Ndambe Sunga. Donc, Fachi, ok, États-Unis. Kukuta na Trump. Na Kagame, pour n'avoir accord à paix. Guerre ici, là, c'est ça. Et Boke Kuna, bizarrement Bozongi, croyant que guerre est aussi là, tous autres Kimia, non. Vous avez continué. Donc apparemment, c'est comme si Bissonde Bao Sarane là. Bissonde Bao Sarane là. Trump, Félix, Kagame, et Baebi, Bajenimo, Bambazo Sala. Oui, parce que ils ont un sens té. So il faut que les États-Unis pour n'avoir accord à pied, il y a paix. Azongi, non seulement, et ça limité, mais au contraire, Bazo continue à violer. Accord en haut, on va kende au sala. Et du coup, ils ont inquiété l'autre côté. Donc, Kagame a bangité. A sali, et a sepé la guerre sala. Et qu'on a payé Trump, on dirait que l'Europe au sali manangote. Ou carrément, Trump a zoko sa Félix. Yena Kagame baba tumoko. Ou carrément, bangonyo sobana je au bazo sala. Et va se mokende na biso. Oyo tozoko konte na bango te pe tozoka nsake non o ba osala ana eza maambo ya malamu et aux avantages na biso c'est ça na lobby adona demi volume na lobby tangu gome koyaka indaka boyebi nde tozanga kimia na bosa na te bande ngana bel estomac na mamba goma wana la belle moté me soanga na niveau moko je peux pas vous expliquer de na yamu dans loko kasuko kanse belete so na bana kanisa donc passi tant to yaki na ba réseaux sociaux to ça ba analyse comment la ligne la vérité te so ko lo ba vérité wana eza contre to peut toucher mokonzi mboka bato balinga Félix bafingio combien de fois bato bafinga ba désabonner na compte nanga bafingio ba désabonner kapo lo bi vérité so ko lo belo moko pour Fachi et bato musu ba sepeli bato musu pe basiliki netita na yoko lo ba mambo ya tata o ya mwana mbala za forme de Rwandais. Owa basali ba blague so pe ba kosi basali ba jeke no soit disant ba enlever wapi ebembe bino bolobi ka kufi wapi ebembe wapi ba image ya enlèvement na ya matanga na ya mort place ba et tant que le bac no eza ba blague ezanga tina ba fingi ba n'importe quoi ba musu ba na bloquer ba on a bloqué parce que ba bilo mo ba bimisu ba kokangote. Donc bizarrement nga en même temps dans ça contre Félix dans ça peut contre ba M23 là ba Rwandais c'est ça ou carrément bon bref on a déjà pensé que tu as un autre problème et ba jugement ba nini etalika abino mais ce qui est vrai bato bayebi ke na linga mboka nanga na linga bande ko nanga ba congolais et na olinga jamais malheur na bango tant yoka ba marambo ba guerre bazo ça bazo sala bo ça fait mal. Comment na bato lokola oyo yo vungisi ya bishop a moyombo yo
na mwa mbalo a deux fois deux oyo baosala émission bazosepela Uvira ekwei nga na oka pasi na motema namoni perroquet Luara na Facebook na ya poster vidéo azotuna Félix soki tension na glycémie ça va Uvira ekwei azosepela do baoboma ba congolais mais quand même ces congolais là o baosepela baza na esengo et puis après no boya ofinga ngai bande ko nalobi depuis Goma Ekwei za na début année awa so ba janvier so ba février awa so ba mars tant biso to yaka to lobi que il faut se défendre parce qu'après tu as mabele na biso non il faut dialogue tous ça ba soldats tous ça na armée tous ça na armée mate o mboka modele ebela munene na mboka Congo na ebela ba richesse ya bozwi bozo rapata son te bozo kumisa tous ça na armée tous ça na armée mate tout ça manduki te moi to sombe jate après oh non ba ke resomba na Turquie ba ke resomba na soki wapi na lobby bino bokumisa qu'il faut dialogue oh combien quantième fois ba attentat dialogue zo salema parce que zamba liboso te ba mikolo leki to yoka ba makelele mo ya dijar sope États-Unis epesi bango epesi ba pantin 90 jours so ba liberté so ba osala ba onini soki nini ba plus de 4 mois passés on a été aux attaques la troisième fois quand année moko ce que dialogue on faisait ya ndeni ya ko kalinga ya kotumba sauter ya bouillon sans pilipili en fait tout ça comprendre l'autre bino ba to kumisa ngeno il faut dialogue boyebi démocratie et babenga onini et diplomatie Félix aza diplomate aza mayele aiba mni na zo sala ka yemto amayele aiba mni na zo sala zo lela ko ganga na nini a États-Unis faut sanctionner parce que nani Kagame zo respecter malobate motuna na ngezali eza la question on olinga na poser depuis na bandaki vidéo on a posé on kateti siko depuis Goma Ekwei o bino bokumisela ki bisoke moi to bundeza te parce que infiltration za makasi parce que tozana bibundelité parce que tozana ba ko bundate pendant tout ce temps là tinane to komi na fin année awa botikala ko soit mesure te botikala ko planifier te to pe ko tia en place c'était plan B moko to elo mo songolo au cas où ba dialogue na bino na bozo luka bosa le simbité etikala ozalate donc pendant tout ce temps toi qui sont bokangi ba généraux ya ba traître certainement so bakangi traître moko dévoiler bokangi so plus de 20 généraux ya ba traître botie bona boloko certes bo batikali bazabi ata bango nyonso te mais bokangi majorité ya mabe mikolo leki to monaki ao ba soda basilisi formation plus de combien 6000 et ça la bala mo ba soda bakendaki ya ba volontaire ba yaki bo pesi bango formation to moni ba onde ba ko tombola manduki likolo balati bateni c'est comme musana bango ninyo do banda Goma Ekwei ya tilelo bo récupérer ka Goma ngote après Goma o Ekwei ezaka nini Bukavu nini après Goma o Ekwei ya mi balezaka nini botikala ko récupérer te solution pe besoin te tilelo de tout ce temps là solution na armée besoin te parce que raison ezalaki infiltration raison ezalaki bibundeli manduki ezate redo bovandi na bino na mboka na bino bato mo bazwa ko agresser bino nde bokumisaka yango wana et du coup bozana elwa kosala te bozotalela bato moko boye bango fo bakoluka bakreele bino kimia nayebi te nga na olazanga qualification bilo mosusu omina lobango aya kobima te olobi mabe ofingi tala bopanzelanga video oyo na oloba na Fachi mobala kufa na maloba na monoko mieux vaut vivre et mourir pardon debout que vivre à genoux oyo vi ozo vivre na Congo tozo bikisa ba congolais eza neti via to bika ko fukama et to s'en sortir de nene mboke de kolende ngene allemand d'Afrique ngoyo la karabiso yango na motindo boy
wa mokonzi ya ndenge nini gara ya nation oyo betelaki biso tolo. Donc comme moi kamboka lokola kwande ko sakana na biso boye e yo zo luka Trump a kopesa kimia to pe solution e boke kuna solution pe zo amite et siko total arabino na ebite vous serez surpris hein. Sobino bo kanseke non bozoni rolande biso mais attendez ah mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe mokotea okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu kominela santu Lise kwa na yo tu komine balongi
autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa konzamba bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konika sele mpo na nga na yo